Salut, coucou, salut tout le monde. C'est votre artiste et comédien Pouloulou que vous aimez tant. Samedi Oyo, tokutana na Saint-Antoine de Padoue, tokutana wana tozala ensemble parce que tozala na toya to sepela elongo na bana et c'est le moment de faire les dons. Donc aux élatés moto akufa po oya osoma cercle à chair. C'est le moment de faire les dons. Donc aux élatés moto akufa po oya osoma cercle à chair. C'est le moment de faire les dons. Donc aux élatés moto akufa po oya osoma cercle à chair. Donc c'est le moment où on sala ba don orphelinat mambo belé. Donc samedi oyo tokutana na Saint-Antoine de Padoue et voilà. Donc samedi 25 oyo, samedi. Samedi oh, le 25 tokutana Saint-Antoine de Padoue. Tolinga au Aba, on en Samadon, Salamo, samedi oh le 25, le Saint-Antoine de Padoue. Moi, j'y sais. Non, Salana, tchè. Nampo ozapa mo sabina anaza ulala nampo mtu ngana nyama obenga tongo boni ngabite nata ba pele kozi mali ngape azoya na yambit tana yambi o mostre ngabi lungu oshiko kuma na mboga ya lungu ngabi lungu ndina bani ko na mama linga ye na ngana meme kutunga mo mususu mama linga moni ngana okinazolela kamunga na oganga nini mama suba sur place maman na ngata bana ko yona ipasa kino na nufa ya ba diterrain no fait clair ba ditenga zo no fait pas la Chico azalaki vraiment amina nga vraiment na bana basi azalaki vraiment amina nga ici na vaina Chico ndako pendant 4 mois nazolia na ye tozoseka tozovoyager tosalile bavoyage mingi ya bien na baepele na bayebakaka na badadikama bapantisaka na baoyo babunji kuna donc nzambe eza na pasi molupa mokongo nga mponga na botami na bakongo aza villageoise biso na bakongo tobenga yango posibota donc somoni mutu akufi makila zolo na matoi eza ba métier elo ya molimo voilà so ba beti ona mutu te ba betaka na mukongo ya mona tamso mutu asubi mutu asumbi bio mutu abi makila donc bon. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vie accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango
eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde entier. Chers internautes, nous sommes vraiment très heureux de vous savoir nombreux. Vous êtes en train de nous suivre. La Katia Nabino, Nouvelle Tendance TV. Merci pour la fidélité Nabino. Merci pour la confiance Nabino. Vous pouvez servir matin, midi comme soir. Et je vous souhaite heureuse fête. Il y a Noël pour les enfants, pour les grands aussi. Pourquoi pas. Meilleur vœu Nabino, parce que Boébi qui non. Kalaming était déjà sur Tikalika au compté pour 6 à 2019, tout directement en 2020. Bien qu'il y a une trop mal nouvelle qui nous est venue avant que tout en allant nouvelle. Mais quand Chalan Etienne, Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. On n'a pas de choix. Et aujourd'hui, je suis avec une personne ancien, vraiment ancienne par rapport à un métier Oyo. Ils ont un métier noble, ils ont un métier Otoyebaka. Que tant on a ça la théâtre, c'est-à-dire que non mutu na yesalaka, c'est-à-dire que non ayebi makambo oya salaka, ayebi ko éduquer masse. Bien que le lot moi réputation comme kobe mais ça na batu oyo ba retena réputation bien on a depuis on a jusqu'à le lot. Elle s'appelle Septième Bagarre, c'est le nom de scène. Avec elle ils ont mes campé kolobela ndeko na biso Chiko Pululu. Depuis que bango mi balé bazala ki pe moi mingi, ala ki pe moi trop. Chiko Pululu na ndeko na biso Septième Bagarre banda pe ko sala pe moi mingi na ba scène na makambe belé to ndo mona bango pe moi mingi. Alors bien que tout ça na moment ya kolela mais un mois ils ont senga que notre kata poto pe damo li solo et ça la vraiment parce na mutema ba mote na bino ba nyonso bozolo na biso et bolanda li solo na biso vraiment na bokebi bozala vraiment de cité Septième Bagarre. Bonjour. Bonjour, merci. Bonne santé. Meilleur vœu, joyeux Noël, merci, c'est pareil. Oui, au fêté. Fêté, hein? C'est na fêté na molimo. Nanzoto bonante. Au fêté na molimo, on est à la plus important. Que na musunu. So fêté na molimo, donc nous avons passé mon commission le 25 décembre parce que il y a beaucoup de gens qui sont en année. Dans la vidéo, on a la production le 25 et à Chico. Mais au monde qui a commis jour en moté, mais à l'objet que business tous là. Au monde qui faut aussi nous avons merci soit à commission dans mon coloana. Voilà, tu peux directement la carte sur la production na oyo ya vidéo na. Tu sais ngana ba dubala na vidéo na et puis tu songa pour commenter yango. Salut, coucou, salut tout le monde. C'est votre artiste et comédien Pouloulou que vous aimez tant. Samedi Oyo, tokutana na Saint-Antoine de Padoue, tokutana wana tozala ensemble parce que tozala na toya to sepela elongo na bana et c'est le moment de faire les dons. Donc aux élatés moto akufa po oya osoma cercle à chair. Donc c'est le moment où on sala ba don orphelinat maman belé. Donc samedi Oyo tokutana na Saint-Antoine de Padoue et voilà. Donc samedi 25 Oyo, samedi. Samedi le 25 tokutana Saint-Antoine de Padoue. Yo mutolinga o aba, on samadon. Salango samedi Oyo le 25 na Saint-Antoine de Padoue. Moi j'y sais. Non, ça voilà, ça fait vraiment mal au cœur. Tout le monde est Chiko Pululu, Azobengi Sabana, Azobengi Sabato, Bozana Bande Fronto, Bomesana Kosunga, Boya le 25. Betano moi les solo mon qui production na lingeza la wa pipe lingeza la ndenge nini. Benga vendredi, nazaki na mama epela. Oui. Abi c'était moza. Abi yo bomona nganga bi bomona na nini. Olambisi nga fufu mkolona oete moyo sanga buyonga bongona yo. Mais ok no pa epela.
habité le coin nazaki na bandane ya na préféré na côté là epela yo lokoza na KV donc yo na ko ta ba bon toutefois obiki nazana nini mo boy spectacle mo nazana ngo eza samedi le 25 na ko bingisa bana na petit epela donc etala ka bino ba na po biso bien game monstre donc un mystique vraiment un mystique donc dans biso ta tête bien game monstre pour un mystique te premier été to zaza ok c'est bon dedi bana bali fantonga bazana bango bien boni ope kuna na bana madame obiso za calme oh c'est bon na kosala tout avant les 25 tout monde na notre mes actrices abete ngara masola production oyo ya lobi to landa sikoya te ko sutuka c'était quel jour lundi na ba 6h nazo sukola na moni appelle ya papa Makaya donc là nazaki na ta chambre téléphone ngo ambetu na douche Nathalie bona na mbeti na moni nga papa Makaya c'est na moni ko si lita on a 6h sukola ngab na rappeler si mana hôtel bona moni appelle ya mama linga na yambi ngabe alo mama ko ono ki place mo bobiso ni na papa ntsakala na ba Christian Petit na ba Delta Force na yambi mama nga mama boni besoin anda ngabe na anda ngabe okay na nzana zozo ono ba 6h10 ngabe okay mama ngape na seso kola nzola ta rapide pa bilata na kino zozo ai na bikut Makaya zo benga ngase si bazolinga bayeba tokutanela wapi ami okay na kati kasi o pesa bango itinéraire ngabe okay nazui téléphone yambi Makaya kani na zakina nka bongo bolungu bande kona mboli msampo na tempo na yambi téléphone bo ozap ngab na on la ta vie wasko na bengio Makaya ozap abi vena zolata abi ngabini yango ngabi kata na yo boya na victoire wa boya uzonga de malinga za nzela kata na yo oh yango te c'est mutuna kufi na mutuna nga so tellement nazala mingi na epela mutema na ngai panzani ke mutuna nga ngabaki téléphone ngabi mutuna nga nini ya kufi mutuna nga nini na bitena lata nanu bilamba na pantalon ba na kumkolata tana kumkolata wana boye na lata pona rappeler ete appelle kati na bani kolata nanu mbangu na bika na benga epela boye na zui pela na téléphone ngambo ozapa ngo abina nga naza ulala na pobo mutuna nga nani yango obenga tongo boye ngabite bata ba pele pose mama linga pe azoya na yambit tana yambi oh monstre ngabi lumbu oshiko koma na mboka ya lumbu ngabi lumbu ndena bandi kolela mama linga ye na ngana me makutu ngambo mususu mama linga moni ngana okinazolela amunga na oganga nini mama suba sur place donc mama linga tsa bande ko yona ipasa kino na nouvelle ala yeba kite za nouvelle te yeba kite ngazo ki nouvelle pa na ngai voilà asuba sur place na kimisi na peut-être na lopori awa babi meza mabe boza mabe to kene boy tension kiti mama na kati nan kolela nanu po na moni ke no mama ba mususu ko yo binosu awa na kati nan kolela na kena na mtukena mama na mbango no peut-être de merci ba na ko ko mso azalaki basimbisi ngama tukena mama na mama subi bakilo bi meno ta kiti boza malamu te eza problème ni ngai bité ngam na transmettre message tala boita boita bien pesa mon message bongo te asa koli fogo ba ndenge na pesa mutu message ata question ko la te mais faut zala na ndenge manière ni na pesa message na s'excuser qui vraiment pas docteur aibo s'excuser bo so ko faki epegas donc on s'excuser aganga ninga ka wa ndé na vandi wana na zako bisho fa na la maman se rétablir ndé ba ninga musuko mo benga benga ngande na ko benga so epela ngabi epela appel na sala kiyo babisi mutu na ku filimi sanga na kataki yo na bangaki mais mutu akufi mutu na biso donc abike monstre mutu na biso abina ni monstre ngabi wish pour la kufi et puis afini nga na téléphone donc on dit matin biboni biso boy go septième nga osala ba la ndinga bien po akufi dimanche na 3h na epele bazalaki vendredi voilà so ngane le siko to ko tasko semaine oyo habité bon nous boy ko akateli nga téléphone na mono normal
tofandika wana ti ba 11h 12h wana tozali tension mama ekoma bien baninga mpe komobenga nga mpe wana ya solo mpenza kufi tomomona bafoto na tie mega mbangu na bana kotala na mona internet bapublie ke bazwi na morgue mpo esepesaki ngai te esalaki nga mpe te na bandeko na nga baartiste eloko basalaki ya kozwa corps na ye na niveau ya bongo kopublie yango esepesaki ngai te mpo Chico bandeko na nga théâtre bango nyonso presque bayebi ndenge tozalaki nga na Chico parce que y a beaucoup de gens bayebi te ngai Chico azalaki vraiment ami na nga vraiment na bana basi voilà azalaki vraiment ami na nga intime navai na Chico ndako moko pendant 4 mois nazolia na ye tozoseka tozovoyage tosali ne bavoyage mingi ya bien na baepela na bayebakata na badadi kama papa ntsakala baoyo babunji kuna donc nzambe ezaka pasi toyo bunda na ye bitumba na oyo mutakabolaka biso bitumba wana ezalaka na wa bamwasirika pena na kufi te mutakabolaka biso bitumba wana bitumba pena na ndenge ya solo bowelaka nini donc babana kozala biso na mokonzi wa mboka wana parce que eza mboka ya mwasi ya papa Sasu ti so trésor ngesu mutu mwana Sasu ye mutu ayambaki biso po producteur akimaka biso na voyage yango producteur akimaka bacharge akolisi bacharge te siko mwana Sasu wana mutazwaka biso trésor ye mutazwaka biso en charge ye mutafuti biso asali solo mamunyonso donc c'était comme ça sikoyo na chambre sikoyo bolimbisa bon eza mutu akufi babi koloba mabe ya mutu te ntango akufi bon aza lisolo abandaki komelane diamba ne na chambre siko ntango tokoti na chambre nayoki milinga nga nayoki solo nga pa babanda omi nakuti ene pela nabi mpona nini boye osala mabe baso babi awa place tolali awa eza place awa ndako ya Sasu yango oyo place akitelaka hotel tolalaka yango oyo donc toza pembeni ya 0 mètre donc tokataka na ngambo tozwa bakano ya pili ya président tokati nango ngambo kuna donc tozalaki vraiment l'aise na oyo boni boyoko oyo gafele ngai ngabi na gafele oyo te nalobi na yo wana toza peka ndako moko ata mpa na ngai mpo azali na problème moko na copine avant bala azali na problème na copine moko baza kozala na ye banofandi mpa na yo basonanga na copine wana copine ntango badiskutaka epesekana sikoyo alinga kende pa shoga bite angake pa jino labi te ndayebisinga master bona bwa betenga lisolo ngabi yaka koto po mwasi aloka yebi mpa na ngai te yo yaka boye comme ça kamona binde na kocharge na mwasi wana bi ok nde tovanaka na ye pendant 4 mois so ntango nazoloba na ye ebela kuta bani koseka ngabi koseka te mais faut kopekisaka ye bongo te oloba na ngai bona ayo boustile ngai tanga boustile nga na enchaîner mbala moko likofi bitumbe bandi wana avanda na se na ngai baninga na ngai théâtre baya babenda nga nazwaka barouge na maboko babenda nga donc mpona tike na tika ye te do tokanga na binemi toyana ndako moko tosala voyage tolongwe kuna toke nani point noir toye braza point noir totikala koloba na te tosola te toloba na so te bana bitumba wana tosolaka te nini te tokomi na braza abi aolala hotel moko na ngai te ye aolala na ye hotel kote mosusu bakende kiri na bayepela biso tikali na biso na bayembakata na bafatuka yembe na bamasirika totikali na so flat moko bango bakende bango kote kuna kote wana oso oloba na te nga na ye tosonaki wana esili ekomi siko jour siko ya spectacle tosalaki naseki mpo namoni na raisonner jour yango tellement que nga nazalaki motu ya bara mingi bacoiffure kaka homme sikoyo ebakata bisinga 7e misala mwasi planté tout ça boye na bona sikoyo ndenge ni baplantaki ngai na ndenge na mibongamaki naepela na ye Chico bayebaki susteke wana eza ngai sikoyo nga mpe tovanda biso tine eza na kata boîte siko na boîte moko monene boîte noire na point noir nayebiki bato ebele bayebi yango sikoyo je m'excuse ntango navandi nataki ensemble moko ya bakolan boye na sanda ne siko navandaki nazomela na ngai bon natika masanga basirwa nazomela nano bière nazomela na ngai bière so babandi koloba ebakata monike bazoka ngasko nayebaki te nasegelaki nga epelaka ye apesi kaka ebakata mbo te nga apesinga te nde bazoreconnaître yo te bazoreconnaître ngai te ngai bi namoni mpe punu pa ye apesi kaka masengu ndenge nini mpo ebakata komona mboka ya masengu masengu ndenge nini
akei fatu ba yeka ba yebo ba tusuka isani ngasko pasinga bi nini est-ce que problème eza yanga na shiko nini bango soki no kota yango isala nga ma passe nga mais fatu za ne bien na hotel mais nini aba manifester nini mususu voilà po biso ba to utaka kuna na nini na ko bengani basi ba na mono kaka shiko to moki omani makambongo tango na lo baka omani makambongo nga makambo nini e baka ta makambo nini biso tout ba start tout le baté tant trop le baboy bono bundisa bato bolok sini ne ba 7e baga bino bo bundisa bato na kipe na ngai te nga va na ngai kimia e ba so tribo oni yango va mutuna wana yo ça sur place na va ni sur place wana biko ne comprendre que ba reconnaître ngai te mamoko nani abandi ko seka nani e ba rat ko seka ngapi na bando seka siko abi mase ngana le bino siko sekinga na regretter mais za on makam biso to bana biso to bisa bakata musique to banda na biso ye le kola sali minena ye ça va comme ça minena biso to banda na biso yo rapé ya bisi ya to banda ko to banda so mama lenga no boy leza l'excès yo vanza ki va mbali yo vanza bolimisa voilà ba comprendre alobi non ndenge za boye biso to banda na biso ok le gozo banda to fandi ça scénario je répète si on passe na pa na mon pe za nzunzu fi na pa ko ya pe a jouer place à 7e yo be bakata e prom te rwanda te fi clé na siko ba plata nga ba zipa nga pene longi na biso plante ba changa bele na ninga lataki pour na taka ba pantalon t-shirt donc obiga ninga na lataka nga hey boy police ko a jouer ti a chaikal a chesko yo abi se bakata abi mutuno masano e bakata bien petite sœur kaka fanatique afana na jouer te ba ozula ngai pamba ngali nkaka azala wana soka na sisi azala yanga tana pono hawa no mubulu voilà mamona seki ngabi eko pomayo taba pesi so minda boy ngabi eko bomayo abani abi aya kanganga na nzoto atika ngai te na yoka plaisir mo kat na motema nanga donc solo la nyoso yango wana so mo solo nga na shiko noka plaisir moko ozwa ide tende kona ngai to serane to kanga na nzoto abibaga uzanzele c'était aux armes frinzele na moni ka siko c'était ngapo bon de za no changa kati abi alunga yaka no ndera na beninga na epela c'était baga ngabe mo opiti mwenge abi dance donc ambiance e makasi to seka to mela to joie na esengo nyonso wana kutunga na zonga kasusu na hotel parce que vous arrêtez na ibagata na tikala na hotel ba epela ba bite biso tikala na boîte wa to za na bien ça to mena biso titongo donc c'est bon zonga na nini to fa na ambiance à mettre aussi spectacle comme ça ambiance titongo donc après na ko tikanga ti na hotel to za donc voilà quoi donc ba bon moment on a passé na Chico Pululu que ce ko bundane sur ça awa Dabino eza bando de kamika bitumba. Ngana za trop colérique, Chico pas mutakanda. Voilà. Chico pas za mutakanda. Sikoyo ya linga buzo bate ngapa linga buzo bate. Moskolo no bunsanga na mingi ya mwana. Wana zo bazaki na présence ya Bercy, ya Bercy mwana oya animateur na Bruno Kamalando mwana papa Kamalando. To vana isko na terrasse na bona zina. On a zena fa qui ne poto zena la guerrière. Donc so zena la histoire ba c'était ma bosanité pour bangone bakabola bitumba na côté na ta congélateur mon boy ekufa. D'ailleurs on obeta ebeka. Na mona ko. Shuka ali azali makasi, attaque homme ali makasi. Mais ce qu'on ngai na na position de faiblesse pour na resoyer. Na ibi ba position de faiblesse na yi. Yeso ra meli azasuna équilibre été. Mon so azali so meli équilibre et bano si la rai. Bando si la inde place na no profiter moi na petit na côté na kata ya congélateur. Des places que sugar silikaka on a bombisa mbongo belé abombisa $5,000. Abna bagar 6,000 mbongo na kanisa on a des kude ba ibongo te kana bise mbongo na peso yango te bise na mbongo na 5,000. Ngapna peso mbongo te luko bakza mbongo ke no fa na poto.
talaka wana basekana wasa sous production moko te aotourne sur na kini te baproducteur bafineli ye ngabi ok no vana po comme ça oluka venir bana na yo oluka nini na osala makambo abi ok yo similanga mbongo wana asenga nga na pesa $100 donc atitanga komandaki bamasanga akomandaki po abike nga naza na mbongo na o bien nga $100 ngako bien nini yango nga za nyongo no o te pesa nga 100 na eloko wana pia nga 100 pia nga na futa bamasanga atusabona nabi bon na tuna bamasanga osali combien ba whisky ba melaki na niveau mo osakana te po ezaka jour à répétition ya zena po zena bano répéter kuna tokomi ti ba 19 taka bana répétition sili ti ba 19 to vandika na bango wa oh netela bo pesi ba $100 kutusa wana msho na ba 86 nanta bo pesi ba loka ba $200 ngabi non ça la raté non pesa te soza na mongo te kana pesa te ah nyoka pena sopela nga pena masanga pena kona sima mukongo boa na baluka ka boy na beta mbata na bousculer na meme tant na meme bo ti na congélateur ne ala azanga ke brandi ala côté na c'était comme ça ne na pesa na congélateur donc abi c'était mon nyoko nga nana mbongo na nga moko na osenga mbongo na nga zo ngo pesa te babiko wana melaki déjà lango amelia lango ngabi na pesa mbongo te na pesa te na pesa omukolo koma normal kandi nga sabona pesa mbongo te ndezi na ya bisinga kete yo salaka calcul sur masanga sali combien futa masanga ngabi OK ne ozonga na ndako na ina zimbongo nazo ki ba $50 na ina futi na ba taba bato azo ki so ki wana na zo na futi ba mbongo ndesi afimba ka donc pour ça vraiment na ba bon moment on a c'est-à-dire que non ba bitumba ba voyage ba nini parce que tango yo une nouvelle wana que non monstre mutuna kufi ba pesi vraie version que non akufi na nini vraie version ba pesi yo ali wana isa nini vraie version na ba ebisinga ki asala crise tant on a écouté na madame nae na kinga bino no kana mutu mususu telefone ka pana na kutana mosine na kutajolega na ko supporter te tant moninga ka boya bengani ngai bi mosine bina ngai 7e dimanche shikwa zate po ibige na ndinga na history shikwa za azate bosi bana bosi bo shikwa zate bo vanda te bino boyela kaye so tant on a bandi ko la moninga ka bo 7e dimanche shikwa zate pata bisinga bima nena bimi na ngali banda na tema na lekbe mingi mutu betaki na bité faut ka expliquer ngai nena dunia bino na bité dimanche toyika na famille en famille ayo ta la famille na ye na kitambo a on a ndako parce que ozali ayo ta la famille sili tozongi na biso pe na bana na ba 3h kaka na moni kaka loboko na likolo mwana voilà ko basa na mwana bébé mwana liboko ko na mwana oh abwa kuto asilo boko na bwa ka oh shikozo mona teke olale li mwana asilo boko abwa ka monga le boko eki oh bongi sili ala muki asilo le boko azoksa boye atala bomo mbala subi na mbetu so biso tanke muluba mukongo ngaponga na botami na bakonga za villageoise biso na bakongo to benga ngo kosribota donc so moi ndakufi makila na zolo na matoi eza ba beti elo ya mulimo voilà so ba beti ona mutute ba betaka na mukongo ya mona tamso mo muda sumbi bien mutu abi makila donc bon donc ya ona so ba keno batika ko kansela ba théâtre keno ba théâtre ba bomi non biso ba théâtre to lingana ka mingi to ko sana ba rankina biso oui baranki na biso za te pona to bomana ka non et yango na ebisa bango botika ko sala ba news musu bo sala ka bo mun ngeno na sala base o sali base mon pour créer loko moko boye oyo bike non lobi e ko memela moninga mabe voilà ko fane na biso ngo leki na mo si dipine leki na mo sala ki émission moko boye po efula ye afini nga le pas n'importe quoi na émission wana bata poto ba bengi nga oh mais leki no pourquoi lobi na bona nga bi leki na nga lobi nini batindeli nga lien na tali yango na comprendre que non ma petite sœur azana besoin base nga bengi ba suki base suki ni na benga bisera na ndako na ebisi ye au moins loko oyo zo sala oui c'est bien pour mokile ba mais yebaka yango ndenge zo finga ngo ndenge oyo lobi wana fanatique na ngai o balinga nga bako yina yo pe
baba ah les Guinéens na caractère ma bebo point ba yini yo Voilà. na tu so comprendre ngai alors batu no wana ba journaliste no ko benga ngapa ngasa na bango mission ko bala nini yo finga ponga na Ça la droit de réponse. droit de réponse tala ebisa batu no wana je n'ai pas le temps en plus est la mbala no suka na gangela ke makasi ngabi journaliste ko intoxiqué te pona oloba mabe pona yana yo non ngano to atata mo mama moko quelque chose mabe yo ko lega na télévision to oloba bona parce que ngano meme na monde théâtre ngam na bimisi yo le le de théâtre ba yeba po mo kilemo na c'est grâce à moi alors yo ko lega na télévision te polo ba bêtise c'est pour cela qu'on a solo ba que non biso na biso artiste to éviter ba bêtise wana ngaba lega na télévision na ba émission ba sala ba émission ba finga ngaba ba n'importe quoi na ko ipo lega pe na émission ngapa na lobby na pesi droit de réponse mais la moni qui a non fou là tant exact Mais autant que solo bakeno ba accuser ba théâtre T par rapport à Liwa et Pouloulou. Mais tout le monde, il y a un certain temps, donc sentant qu'ils souffrent vraiment Pouloulou ensemble na binoté. Très souvent na banzonding. Bando ça l'a vraiment passé. Et modéré au coup de fois qui a un jour en hôpital à 51 qui est ezala batikala deux personnes au bakoma ko bengisa chiko. Zaka yé modéré na mayonnaise. Bango balé carne bakoma ko bengisa soki cop ezali. Mais bino le reste na so bobo ki sakié. Alors cause ali kamo bobo ki c'est là pour les ali cause ni. Na reçoit pas na ngamoko. Nga na beti 7 ans. Ba producteur bazo nga susté. Ba ono zo nga susté na beti 7 ans. Un problème ni. Ah voilà. Pona yango na zo bisa yo. To bo manaka te biso bo manaka mina misala. Akota la boyabi ah film mo société baga sala mo yo fula e. Na bo me pas producteur. Na ba bomanga ba producteur ebele, ba producteur ebele bazana baza concert bige non. Biso ba ya ba société baga boyina. Ba producteur wana ba finanga buto. Vous comprendre? Pona nini? Kota ki moté mama ben en tout cas toi champion wana tout ça na mo. Ki moté mama ben ke moninga avancer te. Mais pona ko boma moninga ndi wana tout ça na ngoti. Wana vraiment tout cas na côté li bande ko na ngai parce que to yebani ba caractère ba façon pour vivre. Mutu soka se retirer be soki mutu ba ozo shina musala te ya musu pesa ata musu mona lolendo Voilà. okomi na succès belé okomi na lolendo aba producteur ba mo ka basali ba réunion na ba mba bi ah aye to komo benge boya komo bona bo ngana komo ozo ba rapport pe pulu ba benga ngapi ba isanga bi ata mutu na yo bazo benga na tournage ti sigona na yete. Voilà parce que na kati déjà appelé au moment le bac on peut trop na ba émission. Que nos producteur est belé ba sangana ki ou ba kitisa succès. Voilà, c'était comme ça. Les aïti biso artiste était. Osoma malgré tout biso peut de chama ba commenter ba songo songo to zakana ngo. Mais ako bomana net to zakana ngo te. Osoma ba comme chiko ti sikoyo. Non la comme kaka était 14h ba jouer na ye ba eti 7h 8h. Osoma 14h téléphone ko kangama. Quelque part on a moninga nga ba no sala mabe. Osoma quelque part on sala mabe na go ba teke no na lo ba toujours bolamu na yepo na sala ba des fois faut toujours ko bimisa mo. Oui, OK. Attends que Amina ngai. Donc Chico c'est un homme bien. Chico Kabaka. Chico Azaki bien. Chico Aibo Sola. Azama bena muto azane mabe. Mais c'était nini ça Azama lam na muto azane malam. Nini ça là qui que non en dehors ya banzonzi azape na groupe na ye. On a mis ne konanga rendre quitte pas ça là qui ko jouer kuna. Pourquoi parce que c'est nini groupe na ye wana. Et ben laisse sous quoi avancer té. Qu'est-ce qu'il y a yi de son propre yemoko. Là en tout cas on est à m'amener privé na yeba ndenge nini. On a vraiment en tout cas na actrice na été. Donc on a yeba eloko c'est pas ça qui na groupe na indi zate. On est-ce qu'il faut tenir rendre quitte pour rendre quitte ndem tazaki. Donc voilà. Voilà, merci pour comprendre que vraiment c'est un bagarre à ça montu oyo papa ça qui vraiment ba temps ya ebele pe ya makasi pe RC quoi ça vraiment na ba succès pour Lulu aza na ba succès pe na ya ba Lulu on a ya kisengi wana pendant que ça la mingi na c'est un bagarre mais c'est un bagarre ma mususu te to bonoza lega na tanga succès na été na ti tanga comme na shit tanga shité tanga comme na ba piaka na ye tuzakika na ye tina ninga kufubo tozala ekana donc ba piaka ne zaka tika ba producteur ane ba finaki nde mona yake manoko asko supporter ki sasa te ono ke naming point no mona kene point no mulu la point no ndinga pulu makasi point no angola balinga pulu makasi na ebisi yo soko tali point no ndenge leli shiko ondi mate de ono zo ba na famille pulu no shiko za na bana biso baninga na ye to ebi muninga na biso ana bana na point noir Chico atiki bana na ye pe ko mateke no bana oyo to yebi bango tete pour atiki bana bazana point noir donc il faut reconnaître bana wana
ya wana osenga na madame Chiko bana wana bayeba na bana oyo Chiko atiki na maboko na ye na ba oyo bazana Kisasa na ba oyo bazana Brazzaville ya bamboka mususu yebiti comme mususu moi pe ya kobomba ngoza susu te tokomona ba titre comme belé na ba internet na ba mission ba internet mutu akeka asalimaka mususu bake okomama mususu. Il paraîtrait na maladie ya ndeko na biso vie de loin Chiko nde azalaki accusé na yango. C'est vrai ça? Accusé na nini ndapesa ke sik? Oui, kababi ke no ye mutu apesa ki poisson parce que toyebi ke no vie de loin azalaki na poisson na nzoto. Te, azali na poisson te. Vie de loin na poisson te. Eloko nazoba ya best. Eloko na otolo ba soki comprendre nga bien. Na yebi kozaka mayele makasi. Merci. Ah. Na yebi ke so comprendre nga bien, na nde nazoba mama base. Ba base oyo yango nezoboma biso. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso sobela, makambo esimbaka te, olukaka musala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te, ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317, référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accusation na izalaika ke no recherche ya ba buzz ngo peut-être esalamaki pona konnuire pe kombo ya moninga. Na lo mususu ke no ba moni ke no to salije. Jango boti siko ya solo. Yo moni ke yo mo za conscient obi ke non na sana maladie ti. Voilà. Maladie ona nga sana ngoza su. Au moins de prévenir maman Olive Lembe Kabila. Azwa soin ya ndeko na voilà. Ya Charlie. Taba ki na en Afrique du Sud. Ba sali ba examen. Ozomo. Résultat bimaki. Poison ça na nzoto na été. Ça juste sucre. Le gars va traiter la sucre. Le gars maman chaki paquet na ye. Pour va traiter Charlie. Voilà. Charlie on a commis sucre bien. Bon sucre. Le leçon qui lobby. Ngai 7e bagarre na lobby ke na zana no na kufa te. Le lobby so 7e bagarre akufi. Wa bo lobby ka susu ba ndeko na théâtre ba bominga. Non. Tous à la réaliste. Mutu pas na makambo ne be ko mutu na ba problème na ye. Voilà. Oyo komela kai na vie. Ozomona. Bon so ki Chiko ba bi crise. Ya modé alobi ke non atalaki ye amonaki ke azana ba problème. Ah ba tisi ba problème. Voilà. Biso pe ba congolais to ke na be ming checking te banzoto na biso. Voilà. Ko fanda ina ne des ans so ko ka mutu pasi yo moko za docteur yo moko munga yo moko ebikisi ni ngomela. Ozomona. Oyo biteke loko nini ozo de ozo ko lukana kati ya nzoto na yo. Na comprendre que Chiko a une attention au kita. Ozomona. Dans likamba bomba ki na motema na ye yango esali ke non avant di ko Christ donc tout ça nango de côté. Soki muta subi ezaki bote. Voilà. Bon soki mutu crise. Donc c'est qui a pensé ki mingi yango memi na se apongi na liwa ku faire ke nzambe mutayebi. Poto ko akize mutu te. Dieu ko akize mutu. Mon soki mutu na ezayi te. Alors totika okantila batu mabe na mabe o batu basalite. Biso artiste comédien to linganaka. Tozana ba défaut na biso. Tozana mabe na biso na ba erreur na biso. Ba lobi te so bomba ba artiste ko ngaba ba comédien ba lingana te. Bon bino bata mokili bino lingana te o yo za voisine o boyo bolo banaka te. Mukolo ya okufa. Est-ce que yo mto chele poisson pe mto bomi non. To longona un peu ba biloko wana na mituna biso tozonga penza batu. Chiko azaki mobali moko bien garçon moko mwindu sexy doux tendre aibo solo na baninga azaki pe ba défaut na ya ba nepe ko so na baninga donc ba nepe ko bongisa baninga ko discuter so ko so na baninga te ke no yinga mabe non bon sta musu baninga pa banda no banda epe
tout bambela ka mutu ba charge te siko balobi ezoko mususu pe ba fanatique ba obalinga ba sentia bagara depuis ba list boy na ba vena biso mundori mule mona ipe manakimia bosana ba fanatique osapema batikala ba fidèle eza que non mutauti classe abi que non jour tel boy list boy le kaka fonata septième bagara akobeta nani akosala nini bosana ba batuna bino batikala ba fidèle mais l'autre moni baliwa mongo ezoya ezozo bino ka ba mitu oyebani papa na biso ba mundori mama na biso ba mindondo bandeko na biso ba shiko pululu est-ce que zo bangisa bino te boko fonda pete bo réfléchir pourquoi nyonso na ezo yara mingi na nini na bino ezo mingi pa na biso te au moins tellement que nous sommes des artistes yango mo ba liwa na biso directement ezo panza na malamu c'est normal parce que boza ba trop se pesa ka batu oui voilà parce que na Congo oyo ba bazo kufa ba du jour au jour na ba famille ba matanga ezo zala du jour chaque jour ba bazo kufa na bo pito nyonso ba bazo kufa alors so nzamba senga ki keshiko na ngai akende nzambe yemoko ayebi nzambe yemoko mutu akundaka ye mwasala kasolusa makambo nyonso donc nzambe kaka soki esengi ke ya mundu eri esengi ke papa na ngai pe a son âme ke akende nzambe kaka soki esengaki ye Solange ya nanga mindondo akufa akende nzambe kaka totikaka nyonso na maboka nzambe to akizaka bato te eloko vraiment na osenga bana population na biso na fanatique na biso totika ko accuser non mais obosani que non après liwaya maman na biso mindondo pasteur de la foi mais qui un peu ko bengisa biso nyobi papa bino nyonso pour vous dire que non esprit de mort mozo tambola na bino bata ba théâtre pour mais qui un peu ko sambela bo longo l'esprit de mort wana oui nazalaki na prière wana alors ça de la foi na njili na terrain Bouddha tozalaki wana baninga mso théâtre alobaki esprit etambalanga même ngai prophète na ngai prophète Konde Paulo Dominique na église ate biso yango abendi matoi alobango bien alobi baartiste po na baartiste mingi oyo aye vraiment za ngana epela oyo toza yaye oyo ngana mona akeno tosambela vraiment kuna voilà abendi biso matoi abi mikolo yo eza mikolo kosala ba aventure te eza na baliwa moko brisque e banoko ya bobondela mingi bosambelaka mingi bozanga losambo te bolongola distraction pourquoi ngana tiki masanga ndeko nanga mobali mpona lingi distraction elatanga nzoto te le 24 nakoki mpo kolata obimi mpe naki osala ambiance naki mpe nalie na meli me naotala boshiko na ngai alobi tokostafe le 25 shiko na nga ke yasi nebeke shiko na nga okufa nebetiki lumbu na nga okufa nebetiki nango pese shiko na nga isu tebaka nzambe courage tebaka nzambe nebetiki nango pese shiko na ngai naokanga naokoka te nebetiki nango pese shiko na nga isu baga yo beta fois fo mutu nayebetiki nango pese emele yo nazangi shiko nazangi lumbu nazangi tubadi ndenge nini shiko nabenganga septième bagara te abenganga na kombo nanga mboka tubadi nabenganga ata septième bagara te tubadi ndenge nozala ngabe nabenganga ata nani okulu te nga nabenganga lumbu tubadi oza pango koma nanu boye nakobi même sur 23 c'est ndako nanga nakepa shuka bengisi nga ana ke navandi boye tomeni tole esili shuka kabeli nga ngami na ndako na mbongo te na elogo te bana balie te ala tozomaka maro oyo ebika osauve bango nazongi mona pesi mutu kezongisinga na ndako ndeko na ngai voilà pasi na motema bocomprendre oyo esali ndeko na biso eza par rapport alobi yango mingi nga mo mpe na comprendre mingi keno akangi mingi kolela makoki te ça fait vraiment mal comprenez que la personne qui est partie azalaki susu collègue na ya mosala te makomaki vraiment ndeko na ye bato bafandaki ndako moko pendant plusieurs mois ofanda ndako moko baolia place moko baostafe baplace moko donc baga ngai ana confiance na yo basous-vêtement na ngai nga basimba basous-vêtement même copine na ngai wana na bali te même copine na ngai simba basous-vêtement na ngai te voilà mais omona bo babilamba na ye tiaki na sac paki na sac ne monga noa comme à l'école aotia babilamba na ya tournage omona benga baga lobi na tournage ko pardon soki olanga babilamba na ngai wana
au moins on a bien petit sœur on a défini on a petit ne faut pas président pour donner maman de bien président on a besoin de président à ça tournage lobby on a passé mon savon qui a sombi moi on a pas sous-vêtement na ya ba scène moi on a petit sœur bimisa sokol kwa nini awata la geno bazaki na bolinga président na bango bazaki na bolinga camarade ya na bango en plus avec na confiance na ngai pour ça on a un artiste mususuté parce qu'il a confiance avant d'inanga comprendre ngai bige c'est un bagarre au salanga mabité c'est un bagarre protéger ngai c'est un bagarre ce qui na comme na nté ko chila ngabi logoti voilà c'est un bagarre sur na comme logo mabité ko liati ngana bano CV kulula comme ko la garde des corps même na ba production ba ko na bilo ko lia bo mona na talega na misu so na talega na misu atalinga ba comprendre kulia na hote parce que même si le qu'on a na production habité na sommet moi na ke na sommet de blo ka aya li nga bilia et si na sommet na bia na tia na ngabela et si ya moni chiko abano linga nga mingi ya beaucoup de gens ba komaki nini nikara yebo na bonde nini nikara yebo na bonde na nto yo ka sa ngoni ki patana ka voilà ba komanda mo se ba ramos na mobile na mokili so ba moni ka mo se na mobile bakangani et donc c'est communiquer mon et la chambre voilà mais ba bité ke amitié mo se na mobile les ala comme on a souka émission na biso c'était un bagarre mais les lobby no boza batu oyo bogosunga biso na ba fanatique na bino pona kolela chiko vraiment na boboto kolela et tant que muto alinga ki kimia parce que azaki problématique té oui azaki pe na ba problème na batu mazaki vraiment mutana ko le problème té mais tout le monde déjà entre bino moi ba ko soane bandi déjà ba oyo kuna bazo soana ba okuna bazo soana kaka pona mambaliwa de bité exemple ni boko pesa na bato ba ko ya ko lelisa bino ndeko na bino. Non, bazo soit naté. Ils ont juste, ils ont vertige, ils ont trouble. Et ça liba gêne nous tout wana. Du coup karaboye pour le lobby tournage na temps fait un tournage. Babeng abiso pour le akufi. Ata yo moto soit naté ndenge nini. Et ko pesa biso trouble té ndenge nini. Aké trop jeune. Trop. Et bela ça non na mokili. Voilà. Et bela ça na noté. Trop jeune. C'est normal faut soana ko soana te c'est normal faut discuter to photo la date ba de kona ko feli na nini ngwe bominde ko na biso po to sala ki na bien to solo to seki ba ninga msuto so ba kutu oh ya ngo shuka eba ka ko photo ndenge nini abenga ki nga lobi aso baso la ça m'appelle Peresi abenga nga lobi to kutana amasana mu je m'excuse. Masana mono kala tout monde nako. Masana mono kala. Oh, et bega okufa. Quel est le cas de la vidéo? Vraiment c'est très capital. Donc c'est la tega mutakufa, on se met les cercueils à chair. On se met les cercueils à chair. Tout va n'importe où sosola. Nzambe so alinga sala loko moko boye. Ayaka na makamune pe na ndenge na ye. Yango baloba ke soki muntu alinga kufa ayebaka. Oui. Classe n'a pas comprendre non pas chico. Aki bimisa maloba kufa kwa nani mwana wana ye. O se longtemps il faut vivre. Voilà, merci beaucoup, c'était un bagarre. Message nini. Au fallait qu'il y ait ça peut-être échapper à poser comme question. Au col banabato bola na biso partout dans le monde entier, la chaîne na biso Nouvelle Tendance TV. Et que ça la message nini. Ayoko obaneko balikambo ya même de ce sota qui a ngoli kambo ya que non aux alaki pas monderi tout ça na ibite na répondre qui a monté c'était dit ouais non na lobby ba mama chako bazati le bazana ba succès na bango voilà nzambe na sale la kayo papa na biso ko ti lelo baza ti lelo papa masumu ba président Lomé ba président Masasi bazali na binzambe telle maman Iwaso Catherine a couffé normal sous ce numéro tcha on regrette oui maman n'a accueilli mais a couffé bien na âge moko bien 86 ans si je me trompe pas aux monde même si nzambe na leka ajwana na leka penza ajwana na leka ajwana pour esalanga vraiment bien nzambe abatela ngai na bandeko na ngai nos artistes comédiens tout dans l'association na biso ya ba femmes artistes artistes comédiens nyonso mais bi ke na opesa opposition pour oya rappeler na ba réunion na biso ça va très bien oui
napesi mes condoléances na nga na bandeko na biso nyonso to bafille nyonso baartiste comédien oyo bakufeli. En tout cas vraiment nzambe vraiment apesa bango makasi courage na bagarçon nyonso bacamarade nyonso ya Chico oyo babengi nga bazolela. Christian Shoga courage, Dino la courage na bacamarade nyonso to ya Chico courage na bafille na biso nyonso to ya Chico Pululu. En tout cas liweseye tondima yango na tuni kutu Dino la ntango okomaki wana obetaki Chico bambata te bokotisa ye na mort. Voilà. Boningisaki ye te. Nasengi bino pardon. Nakufa lelo te lobi te. Mais nga bogisi te baga akufa bomemanga na morgue te. Bofandisanga na hôpital ata pendant une année. Parce que tout le monde a mindele muda kusali crise. Oh azaka 1 mois, 2 mois azara en hôpital bazolandela ye. Mais biso muda sali ka crise bo mort. Mort kimbamako. Bo beteke mutu pa kokipa kolamuka. Mutu pa kokipa kolamuka. Préféré awa ndeko nanga mwasi ko akufaka nani Yokozuna. Baki ko tiena morgue kaki boy. Mais ta baki ko bibisa bembe bakuti corps bakuti boy. Donc c'est que baneko beta. Baki dia ko bouger. Comme baneko bouger. Tout ça nani mitema mawa. Ko soki muta ko boy, ozoka mutu mala moko no tiena na morgue na intention nini. Moment muta kufi mema ina boke na hôpital, bobité. Boke na hôpital pe o ya bien. Boke na onté en tout cas afana nana balandela ye. Mutakola muka Chris oui mutakosala arrêt du cœur to ka mine ba o asala ka arrêt du cœur agola muka ayola muka bonga biso arrêt du cœur on doit sortir na muka te pour nani na singi mino pardon bo mani mutakufi botike nanu bo bete bambata na muite botike nanu biki yo vanda nanu wana nanu totalo nanu ko fane mwana biso mo awa na ikina India awa mwana wana je m'excuse batuti na mutuka biso moko témoin batuti mwana mutuka bo pupa dakina baninga na 2018 tolia bona année ya 2019 batuti mwana wana jeune fille wana ayakota la copain na ye sikotanga zo zonga na ba 21h wana batuti kaka na presque ça vous pouf camarade ne mikati la ki yesu ba logoti fille wana kufa sur place siko tellement que mutuka na tike na balabala ezaki camarade ya mobile na ye voilà mobile na yo ki somo akimi camarade mobile na ye tanga ye tali mwana mabele boye makile zo bimaye na zolo makile zo bimabi na munora bi non mwana ka siko to sexangai akufite na ebisa totala histoire vraie na tala ngo bona ngo na masolo mais na mwana lo mwana sa bile yobile ko bile sana na mwana na mosi na biso bata ba longoli azolele ba longoli ba chena na brancard ba ke ba chena nini na mort mwana na kanga nini ya brancard abiekete au moins na mouvement o eta ya sala ko kanga na biso o za histoire vraie na mouvement o sala mwana mama mulunge na mouvement o sala ko kanga brancard wana tanga zo benda batu loka za makasi pas sportif loka ba tanga kangi brancard tanga zo sala ba mouvement ko benda brancard ko kena ngo zonga nango batu bazo ko longoli loboko moni ninge sala mouvement ezo kende ezonga azola musamwana ndeko nanga mobali mwana wana asala apema a respirer bato bakima ba infirmière wana batikali boye na mama fille wana ba 23 heures mama fille wana bandeko na bakima bile tanga zo benda kaka zo benda mouvement wana nzoka ne mwana nazo zo mwana mwaso na za tilelo soki bakotaki na mort alinga kufa mbela makunda ye na biso famille wana ndenge balingaka mwana yokutina mobali bakabwana bango mais yela garçon ne bazalaka ti lokomo bacamarade makasi asovai na liwa yango tozomonake non somonaka motu kere epemaka esaritaka kere eza nini esali nde bazoba arrêt du cœur esarrêté tout parce que esalaka tous les jours olala ezosala olamuka ezosala machine mutuka kute kufi bazo réparer yango réparation utaka pa docteur na nzambe abige no etambolaki mingi epe manano voilà ezo no réchauffement na mutako la muka
elo na ngalo bakaka yango wana ba fanatique na biso to lela Chico Pululu Lumba kufi famille ya biso ya théâtre vraiment to lela ndeko na biso ba o azana poto na ba ozana kisasa na ikara pasi José de Londres aleli na okima wana oki vraiment pasi mingi ya José Courage abiso tu va bien kuta boya donc toujours la kara ndenge makambo ni ezo kende. Merci na bakonza mboka, merci na président de la République. Nayebi ke baza wana bayoki liwa na biso makambo na biso. Merci na maman Olive Limbe Kabila, maman sociale, maman Oazana social artiste. Merci vraiment en tout cas. Tela tu vas rendez-vous à maman mardi. Faut écouter na maman mardi. Est-ce que Chico passe à la délégation? Qui na délégation wana. Parce que maman c'est artiste comédien nyonso, ba ancien nyonso. Ayoki passe wana anilango. Et ça va pas si. Ayoki passe wana pour qui susciter abino. Ce n'est pas normal. Basolo na mwana après basolo na bengi mwana na azanga ti bazala bango nyonso tout. Ba bengi mutu nyonso na numéro ne peut pas maza numéro ya biso nyonso. Paix à son âme. Courage et condoléances à la famille à Lumbo Chico. Na moi sinae bana Chico courage. Biso batata moi stoza wana. Totika binoté. Rolande la bino. En tout cas nazana bino longo. Merci na yo pende mo rendre ngai visite. De rien. Voilà. Merci, c'était un bagarre. Na bossa négocier un peu merci na ya na ngai bien na ngai camarade na ngai ndeko na ngai nazo présenter pe ba condoléances à Koufeli oncle et j'ai ngoma les pétroliers na Canada mais à Koufeli oncle ne awana kisasa na présenter ba condoléances pa na ye na pesi ba meilleur vœu na ngai na ba fanatique na ngai surtout ya poto na ba ndeko na ngai surtout baza na poto ba meilleur vœu na ba famille nyonso baza na kati ya Kinshasa awa na Congo partout dans le monde. Na bosanité maman Véronique Biaka ba meilleur vœu na yo za na Canada Billy Lokolo ba meilleur vœu na yo na mobile na yo na bana nyonso na Lubumbashi ba meilleur vœu na ba fanatique na ngai tout meilleur vœu na papa Sele Badia Sakunji meilleur vœu na maman Yolande Kinkani meilleur vœu bisika motema na ngai vandaka donc c'est là Badia Sakunji je t'aime beaucoup ba meilleur vœu na Doni Oumu leki na ngai je t'aime beaucoup je t'aime Bemba ba meilleur vœu na yo. Ma meilleure VP na fondé le pouvoir fondé Kabe Yakov Fora ya Suisse ma meilleure V na ba comédien tout Dina la guerrière ba comédien tout au bazana na mboka poto na mboka Kinshasa na bosani binoté to linga na kaka to la soudé au moni initiative auto sali qui est ba femme congolaise et artiste congolaise to sali on pona nini pona ba poto pe na artiste au bazana poto to zana bango pona nini po ndenge ba komukaka bango ba wela rabasi bibali bango bayoka na raté bona boyo to sali association wana to ngato présenter ngo meloko na ndeko na soko fimo to présenter ngo zate yana bino ko benga ko boya bo mona ndenge makambo eleki pour conférence ezali ba chef bazali nga za nga chef te ba chef bazali o bazoko diriger biso po to lingara ke non lokola nga na succès fona za la chef non parce que tout le monde a na carrière na ndenge na tout le monde a des succès donc to peut chance na badinga nyonso oyo bazo diriger biso et na ba Karine pala bazana maman Marie-Hélène bazana ba Gabriel aza disciplinaire na biso talaka Gabriel ninga zalaka mais azo comprendre bato voilà talaka Gabriel ninga zalaka mais azo comprendre bato discipline bona en tout cas nazo betele maboko na discipline nazo sala vraiment en tout cas ndima kité ma discipline na Gabriel akoza na motema munene na Gabriel lati wana vraiment en tout cas voilà maman koza na motema wana vraiment en tout cas merci vraiment na yopeli susu merci donc voilà, merci. C'est un bagarre de lobby pena makambo ya Chico mais avant aussi c'est mission to sekata momuke. C'est un bagarre. C'est un bagarre opena to yebaka na List Boy Foundation wana. Ana beta batu wana. To retrouver sur la centenaire original. Fondation des et pardon. List Boy ya ba Mundweri, ya président Mundweri wana. Oto yebaka wana pena anda ko taf na ba gilet ba biloko mo boy. To retrouver sur des poignes. Bon, en tant qu'artiste, il faut à la polyvalente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est un bagarre combo. Voilà. Donc, c'est qu'il y a Bundanga dans la scène. Non. On est comme on a malgré tout sportif, na tika musala wana parce que futa na moté surtout en Congo. Na talisa position mon politique na théâtre. Voilà. Donc on a ces positions wana
donc naza polyvalente c'est normal faut na jouer ba rôle tout yango tellement que na jouer ki ba rôle na mingi na président na ngai Mumbiri Roger vi capé à son âme il a dit na bima na façon na parce que ayebi caractère na ngai bi façon na ngai yanga ba que non Mireille il faut bimela côté wana voilà yango na bimela côté wana po ça la bien mais toutefois na jouer ba rôle nous se prévenir bon monaka ba rôle nous na jouer ngo don na ça que donc naza polyvalence donc na ko s'arrêter karaté qui na rôle na zaki na ngo wana ya ya brutalité voilà oza pena artiste parce que ozo bimisa ba facette belisco a quand okoya poto solo na etaki candidat maléré na députation au postulat ki wapi na funa daki postuler na funa et malheureusement ozo quitté donc à quand okoya poto solo ma politique. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Je remercie infiniment mon vieux Paul Ventour et Nabundes. Merci beaucoup Paul Ventour et Nabundes. Babi, Brian Mafouila, heureux anniversaire à toi mon petit. Brian Mafouila, heureux anniversaire, l'héritier du trône. Paul Ventour et Nabundes, merci vieux parce que tu es là, tu es milanais comme d'habitude. Beaucoup de toujours à vous abonner. Nakati à Shonabino et retrouver Dona Konde toujours ici, nulle part ailleurs. Merci beaucoup na Gédéon, merci na le premier citoyen il y a Gédéon na pesi mbote pe Rosali merci na lende le camarade qui na ngai ba camarade na bango quoi na pesi mbote pe Rosali abisenga fabala calamité amen voilà donc au revoir la prochaine retrouvez Dona Konde ici nulle part ailleurs merci.